nazali na esengo ya représenté bino émission la bino oyo bolingaka mingi variété à Kinshasa na chaîne na bino Canal Kin Télévision. Bozo attend bo s'abonner ebele toujours na chaîne na bino Canal Kin Télévision. Émission la bino lelo variété à Kinshasa to embeli bino moko ya bana mboka ndeko Miché oyo pe azali moko ya bato balobelaka mabotali lamuka ya ndeko Martin Fayulu to meka moko bete non moi masolo oyo ezolekela biso na mboka lelo mbote ndeko Miché. Mbote mwana mboka mbote pe na bato bakozali bakwa kolanda biso. Ndeko Miché eza bato ebele bazolanda yo partout dans le monde mingi bakomela biso me boyamba ndeko Miché kala boko yambela biso ete bozongisa biso vraiment ndeko Miché betela biso dans lisolo ya lamuka c'est comme si bolali na bino boza sous lamuka te bokomi lala na yo non lamuka se porte à merveille. Lamuka c'est l'esprit du peuple. Si le peuple n'existe pas, la Mouka n'existe aussi pas. Mais tant que notre peuple est là, la Mouka existe. La Mouka, tel que nous sommes en train de vous dire là, Boulanda qui discours fait par le président légitimement élu Martin Fayulu Madidi, le 30 décembre 2021, il a dit des choses à Trasaki via Mboka. Il y a bateau bao géré aujourd'hui qui sont là par la force. Et il a même dit à la population congolaise, partout dans le monde, nous devons sauver la République qui est en danger. Il y a Batou Oyo, Baza toujours un plan, il y a confisquer souveraineté à peuple. Voilà ce qui se passe à l'Est. Et il a dit que le peuple doit se prendre en charge pour l'application de l'article 64. C'est dans notre communiqué. Deuxième chose, on a dit qu'au mois de février, c'est pourquoi nous disons, pas Congomani nyoso de se préparer partout. Bateau balba article 64, article 64. Article 64, ezali droit ya ba Congolais. C'est mentionné dans la Constitution. Tant bomoni bato moko boyu ou un groupe d'individus, balingi ko botola ko zwa pouvoir na makasi. Congomani nyoso azali na droit ya ko faire échec na pouvoir wana. Ici nous constatons le pouvoir du peuple en 2018. L'Est de la République, ça ne marche pas. Accord signé, où les Congolais va éviter. Exploitation de minerais mboka na biso. Ba Congolais ne ba exploiter, ba éviter pe ba Congolais baza ko bénéficier na l'autre côté. Sur le plan social, nzala, pasi, misère. Balancer la kibisoawa Kinshasa sans trou. Tambola na Kinshasa. Pas si loin chez vous. Voilà tout comment. Je suis en train de montrer des faits. Nalo baba fait. Santé, oui, je suis en train d'arriver. Nazako yawana. Donc tout ça, mboko ko tambola malamote, yango yo le bana ya Congo esengeli ba s'assimer partout dans le monde pour que ba zoua bokonzi na bango. Parce que na bamboka nyonso ya mokili, le chef c'est le peuple. Ceux qui biso moko, to se prendre en charge te. Ceux qui biso moko, to veiller sur pouvoir na biso te. Bato bakoya, bako sala makambo contre biso peuple, nde biso ba retomber kolo na biso souffrance, misère kole la paix passe. Yango Kongomani nyonso senge ki azala éveillé à agir pour que ba récupérer kibokonzi na bango oyo ba botola depuis longtemps ko bandana Kabila kino lelo pouvoir ya peuple les allait confisquer. C'est pourquoi nous nous demandons que tout notre peuple devait s'assumer de s'investir pour récupérer son pouvoir qui est confisqué par le politique et une partie de la communauté internationale qui manipule le politique ya mboka na biso pour que mboka etikala na état oyo ezalelo. Merci Ndeko Miché, merci na trésor ngakao vous avez kolanda biso partout. Merci na Ndeko Hendrik Mbemba, mes condoléances na yo na grand frère na biso Pichu Nzongo o vous allez depuis Angola. Lilo o vous na 2022 to me kobeta moi muke masolo ya 2021 na suka na yango parce que to côté na 2022 eza émission ya liboso to ya mieux na 2022. Alors Ndeko ngai me ko za moi bref na moi mutu na tuna yo to te ko mona na suka poto silisa 2021 awa tout le monde qui va détournement et les cas qui est belé
toyokaki mpe bakangi toyokaki misolo mosusu oyo igf azwaki misolo ezongi mais subitement toza surpris ndeko kamera aza libanda mpe bimi libanda mboka ya wili bakonga kutu koloba no même pas ye kusa apumbwa na ye biloko abongo na badésordre elekaki na baassemblée babiloko to wana presque est ce que na 2022 ekoarrivele biso lisusu ndeko tant que tokozala na badirigeant oyo basile ici na peuple te badirigeant conscienteux le même fait et que c'est répété. C'est en 2022. Mais je te dis, papa, zoa émission na liboso na kosala na télévision na bino. Première émission bomba ngo, on même vers la fin pour début que nzamba opesa biso makasi, nzamba ko batela biso. Tant que tokozalaka na bato oyo ba ko diriger mboka. Bazali ici na volonté exprimée ya peuple te par les urnes. Ndeko elo mo salima ezalité. Tant que tokozala na ba dirigeant ko bozoluka elo mo salama ezalité. Na kotalisa yo biso te to koluka. Ce sont des faits et ko pesa biso que to analyser peut to comprendre. Vous comprenez? Na pas ce exemple moko. Ndeko ndeto faninga na yo awa. Hein? To fandi biso mibale awa. Ngai semi balé mais ebele ya bato moki bazotala biso. Te na opesa nde exemple pour comprendre makambo nga na oloba. Ngai kiti eza kiti na nga. Ngai na pesi autorisation te oya kovanda na kiti na nga. Soki yo kovanda na kiti na nga na makasi sana kotika okimia. Na tika kimia te. Makambo oyo kolinga kosala okosala ngote parce que nga na kotungisa yo moyo kosala makambo wana réalité. Eza même prototype ya likambo na oto yebisa yo. Tant que tokozwa ba dirigeant oyo baza ici ya peuple congolais par la volonté ya peuple congolais exprimée par les urnes et lo moko yo salema ezalité. Na tokoka o tunake no bande kwa IGF bakangaki bato mwa mbongo misolo zongi na kesi ya l'état. Yango na kotuna mbongo ne zongi na kesi ya l'état à l'auteur de combien? Combien zongi na on est un secret d'état secret d'état. Mais pour ani kasi pour ani bakangaki bato na ba kendaki ko détourner ba montant ba détournaki ba lobby yango mais tant o bango ba récupérer comme secret de l'état. C'est un non-sens. C'est du bluff. Ba ocha bato mafuta ngulu na munoko. Il n'y a rien. Donc c'est pour dire que le pays va mal. Au moins mboka nde ezomona lelo ezomona keno a komita na ngapenalia to profiter tour na biso pour bato ebele bazoni mate même musu bazana kata parlement na ba ni mate keno so to ke ko ba élection ba kozonga na ebele bazana pe ba kozonga na bango te. Vous comprenez? Alors pour na bango ya cop nde na za awa na profiter na beta ba cop na liala. Ah nde na comme ministre peut-être on kozala sur ministre té. C'est ça le moment na yiba na détourner bala. Vous comprenez? Ndeko tilo monenga za wana. Ayebi na yeke no na 2023 kozonga le susute. C'est ça le moment que ngape na chalibe moi makambu na nga na kata na libenga. Sorti ndeko Vital Kamerhe. Oui, j'arrive nazana ko mataka. Na ke malembe. Vital Kamerhe ya zalaki awa tamba kabana Kabila. Akota na mama na ba crise. Tanga koti. Ya liboso ezaki nini? Avimbisa mabenga na avimbisa na mabenga na e. Lelo banda kutoka banda ku par-ci par là. N'est-ce pas? Donc omoni régime wana. Ya régime moko a to profiter to tia déjà na ba poche na biso. Donc eza régime oyo et ko répondre na ba desiderata ya peuple congolais. Parce que baza déjà ici du faux. Ba botami na moibi. Donc mbotama na bango, mbotama ya régime oyo. Ya mbotama ya malamu te. Vous comprenez? Yango moni pe makambo ba osala et vous appelez makambo malonga te. Yango na ko yebisa ba kongomani que 2022 est année à détermination, année à combat pour que le peuple a récupéré souveraineté na ye. Peuple a botola. Quand je parle de souveraineté, a botola bokonzi na ye parce que namba mboka nyos le chef c'est le peuple. Mais si le chef devient les hommes politiques,
peuple va souffrir. N'est-ce pas? N'a pas ce exemple moko. Ta mbo la France. Exemple na zo mbo la France. N'a pas ce exemple à deux présidents de la République. Sarkozy na Hollande. N'est-ce pas? Balaka qui peuple. Est-ce que tant que le peuple n'a pas de confiance, n'a pas de pouvoir, bango ba bandi au sala, ba réaliser oyo bango balaka qui peuple te. Est-ce que ba yaki ko tchasu ba ko poser sous mandat mususu? Te. Parce que peuple ba bon OK. To talokati na suka, to zelayo na fait ya mandat na yo, so to voto lisusu. Donc mutu ye moko donc politique ye moko a obanga. Abi ke na laka qui peuple oyo na sali yango te so na kei ba koyo sanga soni de préférence na longwa nanga. Donc tant que les hommes politiques ba ko koma na niveau wana te, yeba ke pouvoir ya peuple wana ezali méconnaissable, ezali bafoué. Ndeko Chilombo a promettre ba congolais o akosala boy, akosala boy. Programme la bango ya 100 jours ya pamba, ça fait 3 ans pour que le programme soit aussi là. Les gens qui sont incapables, mais regardez, va préparer tricherie, donc boulevard de Géza, ils ont déjà balisé. Pardon de connaître ce qui ça. Boulevard ils ont déjà balisé, n'est-ce pas? Bazo zoaba Congolais en bourrique, peuple congolais en bourrique, pour que ba toke ba élection moko boyi. Oh bango déjà ba robongisa déjà makamuna bango tout pour que ba ya kozonga na pouvoir. Mais par contre, makambo yo akenda ki kolaka ba congolais ata moko isalemité. Mais sikoyo bato biso ba africain to sila soni. Mais to linga susuke to zonga susu na manda mususu. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pourquoi nous disons au peuple congolais de se prendre en charge. Parce que bako banda ko matela biso na zolote, biso to tikraka na souffrance, na misère, na pasi na kolela, ba misusu ba roulaka carrosse, bazala bien na ba vie na bango. Est-ce que nous comprenons ça? Ndeko Miché, ces derniers temps, moi, na suka to mona yibino lit sabini zaki ming botele maki mambo itali c'est ni mambo ndeko Denis Kadima. Mais le sus to moni ba ko nominer biso vice-président ya CENI, ba nominer so secrétaire exécutif ya CENI. Négocier toto nani comme nous sommes nani onso wana tibo moni yango ndeko Miché bo vandika bababa bozolo baso elo côté non ndeko nazako yebisa yo que le mois de février communiqué à la Mouka ezali mois de février ezali mois de tous les enjeux parce qu'on ne peut pas prendre les Congolais en bourrique. Le président communiqué à la Mouka et lobby babengi ba kongomani nyonso na article na application ya article 64 ezate botala biso ba Miché Mangala ngana osani ngana zani nazani lote. Mais c'est le peuple qui devait se lever comme un seul homme pour dire non na manœuvre dilatoire na tricherie déjà préparée na moyibi ya maponami o isaini tandis que ba yebi ke candidat na bango Ndeko Chilombo a rien fait. Babiloko prometa ki batu asali yango te. Ce n'est que des voyages. Et ba voyage yango pe résultat malonga réalité. Mais maintenant alingi ke azonga lisusu na pouvoir wana. Na ndenge mena ya moyibi. Vous voyez. Menga na ndeko moko ya union sacrée auti ko lobaki so batie ndeko toto na place on a izaka ke ba valoriser vient na bango Martin Fayulu parce que yem dayara na ina sini. Ba valoriser na sens nini? Mais yem dayara na sini sur la c'est dit n'importe comment ni bateau ba mesana moyibi. Lobi ndeko toto te bilombo yara na sini. Oh ndeko ngana yebi yote. Na tuni bilombo yara na sini to yara na sini. C'est là non joka. Mutuna ezali ngai. Yo pesa rabia. Yango na wapeso biyano. Au monde d'abord motuna wana et a motuna moko ya bato ba mesana ki moyibi. Bato ba mesana na kokosa. Ndeko toto bilombo yana ete. S'il vous plaît. Biso to yana yo. Est-ce biso to kinene kuna na seni wana? To yebani 2018 bilombo yana na yo wana. Biso to yana yo wana wapi? Est-ce que na 2018 tango bakendaki effectivement ndeko toto na 2018 azalaki parmi bato oyo l'opposition à l'époque, MLC, INC, dynamique de l'opposition, IDPS, c'est des années à dynamique de l'opposition. Donc, tous les 5 composants, on a délégué délégation pour un audit et fichier électoral en
2016. Vous comprenez? Délégation bakene po bakende ko auditer. Mais lingi ko lobate ke biso batoto tindie wana. N'est-ce pas? Zela nanu ndeko. Zela nanu. Mutroko a lotundula. Et c'est lotundula babanina Martin Fayulu lelo. Tangu lutundula komi ministre des Affaires étrangères. Donc lingi lobake Martin Fayulu mutatindie wana. Nazo exemple msusu ngana yo toyebanite. Bon, ndenge toyebani. Soki olobi ke olongwa awa par exemple la canal Kin. Ok, ne par exemple la chaîne mususu ta Mercure. Donc olobake Michel Mangala mutatindi okuna. Non, c'est dit n'importe quoi. C'est vraiment dit n'importe quoi. Ici, nous avons un réel problème. Nous avons en face de nous les gens qui ne sont pas sérieux, qui ne respectent pas les accords, qui veulent faire des choses comme M. Kabila, parce que Bazali n'a marche, n'a même pied avec Kabila. Tout ça n'a batouana. Dans le sens que Toloba qui te prône qui la démocratie. Démocratie est un principe nango. Il y a une dimension dans la démocratie, la transparence. Mais makamunde zo salima na bande ko na biso ba bi 37 ans il y a opposition, n'est-ce pas? O bazali ba démocrate, bango ba instaurer démocratie selon bango, na bi quel type de démocratie o bango ba instaurer. Mais élément il y a transparence et réalité. Biso tolobi boyi, papa to zonga makambo to tolobi yango trop. Tolobi que seigneur na futo dépolitiser yango. Jusqu'à quand? Dépolitiser. Bientôt 2020. S'il vous plaît. Landanga malamu, landa ce que je suis en train de dire. Parce que yo lingo dénaturé penser nanga. Na lobi o yozuluba, c'était na question na yo. Na babu biso tolubaki. Je suis en train de vous démontrer l'élément de transparence. Na biso tolubaki, to dépolitiser seni. Na kata dépolitisation na biso ya seni. Tolobi boui. Tobi misaba politique na kati ya bureau ya seni. Toloba makambo. Mais bango balingi te, balingi ke ba politika baza la kati na kati ya bureau ya seni. On se comprend? Mais pourquoi bango balingi ka ba politique baza la kati ya bureau ya seni? Tandis que biso tolobaki que totika ba confession religieuse va s'organiser, na ba organisation autre ya société civile va s'organiser parce que chaque confession religieuse batinda mutu moko kuna na kati. Et créer qui désordre. Non, et créer des ordres T, et créer qui désordre T, bato ndeko Chilombo na IDPS na batunaye. Nde balingi transparence wana te, balingi makambo ya nyamu. Yango mona kia kina nommé ba juge ya cour constitutionnelle na a violé même constitution. Yango mona kia ko changer législature dans l'Assemblée nationale pour qu'il y ait majorité. Donc a marché contre tout ça. Il a manipulé la confession religieuse, a manipulé bango en termes d'argent. Vous en avez la preuve. Ah papa, moi je suis un homme politique, je sais ce qui se passe. Ezali, yo ka abécholete, yo ka yeket kulubate, yo ka nani oyo ya église SCC, le porte-parole Senga. Oui, Senga quoi? Oui. Je pense, oui, les noms sont massacrés comme on a été. S'il vous plaît, c'est les gars bloc patriotique. Donc c'est pour dire que ils ont tout fait. Pour n'a l'action kaka élément ya transparence. Oh biso tolobaki ezaki lo moko ke mutu nyonso a omona makambo zo salema parce que biso toza ba beti ndembo. En même temps, arbitre, juge touche, commissaire au match. Tu comprends? Mais bango balingi ke ba politique ya kamoko ya équipe moko. Baza la ba juge de touche, baza la ba arbitre, baza la ba commissaire au match, ba mo baza la ba supporter, bango moko ba joueur. Au moins le kango. Donc élément transparence ba zipi yango. Donc ndena ebiso ke boulevard et salemi ya tricherie. Et ça bisoté.
et alinde ba Congomani nde ba oboto la bokonzi na bango, ba oboto la pouvoir na bango. Yango biso tolobi ke tala constitution hein et pesi biso nyonso pouvoir, biso nyonso ba Congolais to faire échec na moto alingi ko boto la pouvoir na makasi. Lokola ndeko Tshilombo alingi ko boto la pouvoir na makasi, yo peuple telema pour que défendre le pouvoir na yo, tolobi l'article 64. Biso to pesi bango nzela, tolobi que déjà à partir du mois de février, hein, biso nyonso, boya biso bino nyonso, na ba o bazana étranger, na ba o bazana Kinshasa, biso nyonso to sangana, to faire échec na pouvoir oyo, elingi ko vanda na makasi. Déjà, c'est ni wana ba botoli yango. Eza na poche ya monsieur Tshilombo. Cour constitutionnelle ba botoli yango. Eza na poche ya monsieur Tshilombo. Assemblée nationale o eza institution comme président de la République. Eza na poche ya monsieur Tshilombo. Vous comprenez? Donc nyonso eza na poche na ye et pouvoir na yo peuple élection attaque même oke ko voter yango wana te po bango ba ko voter na bango fayulu lelo oyo ndeko na ko yebisa yo ngai bato ya Lemba, bato ya Masina, bato ya Kanluka, bato ya Limete ba yebisi ngai mais Michel Mangala biso tozali pona fayulu bato ba bengi ngai na Mbandaka, babengi ngai na Kikwit, babengi ngai na comment mboko comme on dit na est ta comme mboko ngo ngeki mangali susu. Non bon mais ezana wala professeur Ituri mais na oh merde. TV Angonga soke yena koloba yango ekimingali susu. Ba bibiso nyo toza sima ya fayulu. Bino bo kende bo yebisa bango tozali sima ya fayulu. Vous comprenez le quoi na? Ngape na ko bakino tout c'est pour fayulu. Donc peuple congolais ba sima ya fayulu. Mais siko monsieur Tshilombo ache seni na poche na ye. Siko yango na o yebisa ba congolais. Bino nyonso lokola bozali pour fayulu. Mais seni eza na poche ya monsieur Tshilombo, boko sala nini? Et senge na bino moko bo revendiquer ba droit na bino pour que to rendre élection transparent, to rendre ango crédible. Fayulu azali na minduki te, Fayulu azali na ba kuluna te, n'est-ce pas? Pour que abundana na régime oyo. Ezali bino peuple ne ba ko pesa ye confiance et senge bino mo bo défendre pouvoir na bino. Bo tia mutu o bino bo linga bo tia. Yango na mois de février action déjà et Ali Kobanda.